mais c'est-il banda banda ko français na ba discours nana yoka ye na ba mot technique te Tshisekedi nga penza banda ko yoka ye surtout makambo itali ne di kokitsa belu yalo baka na yebite moi je suis étonné moi aussi ça m'étonne ça ça t'étonne quand c'est étonné yoko yebi eloko o mutu ayebi eloko tesala ne akambo akaka te nzo ezalaka boye nde Tshisekedi le président Eli Martin Fayulu alobi oyo bacongolais bazotraverse lelo social ya peuple et Martin Fayulu arekomande na ye alobi Tshisekedi omibengi président te mais na rekomande yo osalela seloko ya tata Etienne Tshisekedi le peuple est là topete Fayulu maboko a proposé à Félix nayebi ke mandat eke na soko kosala na ye mais na 5 minutes etikali pardon siloka ya tata na biso le peuple d'abord ata moke salemo pardon pasi eleki kongola azokoka te wapi siloka ya tata etekiseke le peuple da nde Fayulu arekomande ye alobi soki oza mobali ya solo soki oza na susi ya peuple congolais misapi mibale wana lisolo wana tolobita oza na opposition le peuple d'abord tomona ya Fayulu ye koloba lelo peuple congolais lelo tozoloba azangi transport azangi avion congolais lelo azangi avion peuple congolais lelo po akende koalia azomona te kolia na ye kozala ndenge nini na pokwa kolia ya peuple congolais eza na souffrance alobeli souffrance ebelebele azwi baimot technique na ye bacommercial na classe ya malamu atanga alobi okiseka boy alobi okiseka boy ayoki faci ayoki moto alobi bango makolo ekomi na se moto ekomi na se makolo ekomi liko abengi okiseka boy ayaka pardon ya moto oyo apasoli nga libumulia atikinga motaka na pepeko kende koloba ta mwa moke pardon mais esimbi te tokoloba bana mpoka oye Fayulu alobi boye oyo kotia tembe etali ye lokola yo Tshisekedi oyoki te élection 2018 oyibi élection 2023 osali potopoto tosengi na yo vi liboso ya situation toza nango liboso ya pasi oyo toza nango liboso wana liboma abotika ye bana Martin Fayulu ye alors balobi vi ya bacongolais lelo kongola ayebi te ntongo ekani lipo ezalaka kombia ayebi so te parce que prix nango eza liso eyeba liso te congolais ayebi te lelo soki nalamoki nazovoyage to nazokende zando ayebi lisusu montant ya transport te alors face ya baproblème oyo asengi na Tshisekedi atikaki ngai abengisa bacongolais président Eli Martin Fayulu atangi yango les parties prenantes basangana basango bazwa initiative bazwa initiative na yango tosfanda na mesama kasi kofanda tokofanda eza kofanda ya kokabola pouvoir kofanda tokofanda totala na miso mbunzu na totala totongana tolobake soki oyo akomi rebele eza yo soki oyo akomi rebele eza yo lokola akomi rebele mpona yo merite kozala wana ifo tokende na baélection mosusu parce que ndenge naza boye naza
responsable na Pascal awa na antenne ya Pascal. Naza na komite na ngai, komite nyonso bato moi kontrenga. Meme na baeglise batutambwisaka. Soki bandimi basage eglise bampaka eglise batomboki. Eglise okende liboso. Okende liboso. Ezosala nini paster ozonga nsima na retroviseur oye soki osalaki mbeba bengisa bango osenga boli ofanda na mesa moko ata na famille ezalaka to ezalaka te lokola tilomba tie ngai lelo lipekiti M23 atiki mindoki mais lelo nazobisa yo de vendredi tokoma lobi lendi balokalité misato ekei Kagame atindi Museveni atindi babazi batie babazi na sikeze na nini pokutana na nani awa tokuta wana bana matefele oye tofanda na mesa moko totala problème ezaliwa mais ezala partage de pouvoir bozolanda tofanda na mesa moko totali mbunzu na mbunzu même akame kozala o gouvernement bopanza botokota bato te ekozala totie mbunzu tosine o tokosine yango tokosa soki tolobi ke tozokoorganize élection après une année moto akokota na gouvernement wana aza te botiki moto aza wana na gouvernement na mais na bakora après une année avant tokoma une année tobandi procédure ya kokenda ba élection mosusu mais ye botiki na gouvernement na ye moto akokota na kati on va la proposer. Mboka tana zopela mo bato bafanda na mesa mo. Awa auti koloba tata ekolo akei poto akei mikele akei mission bapartenaire na ye bazala posta na ye babengi ye yango alobaki ya molaya natika kobeta bor bongo nasala nini natika kosumba bora solo failo aza te awa lelo sokope na RFI failo adi sokope na TNC failo adi soki na Top Congo failo adi soki na bajourno failo adi awa ntongo ezotangama ya Martin Failo madi bazalaki discours wana bato meme titori azalaki na radio avandi azoka Martin fa okiseka botiaki radio nokoya te pungu azolona Martin fa yango arépondre soki atie tembe ayebisa biso alandi Martin Failo wapi soki atiaki radio te makambo arépondre Martin fa yayokeli yango seki atiaki radio abanda kolanda Martin fa olielanda tata na ye Tshisekedi ayekolanda ye Martin fa azotuta ye biloko azoleka diari mokemukiaya fali alobi azamokazamaki okiseka boya telemi yake toilette mokemuki atelaki toilette azalaki motema mo bana mboka oye eye mokoma mo moke na discours ya tata ya ndoki ya bomi Congo Tshisekedi discours ya terre à terre nga kotaka banda kokanisa defile militaire kosala matitulele ya mwana ata mwa bilengi apa mwana bato ata mwa bilengi azokongo te titulele azoko bilengi ya pouvoir te awa aboyi osala defile te balongoli bagandi koyo na bacongolais sikoyo akobenga mindele badefile liboso na ye te akobenga bako papa tala moto ndenge ameloko mitukela libabe azwi bagandi koyo ya FARDC alongoli bango azwi ya mindele sikoyo jour indépendance ekokaka te yo okosala defile nabo mindele Kadena na discours ya Tshisekedi alobi boye indépendance boye Kabila aleki ngai na ye peuple congolais zala na espoir nazala nayebi kote ya social eloko eza te kuta ezosala nga mpasi kote ya dollar akokuta ezosala nga mpasi mbela na motema bana mboka oye Thank you.
olie Tshisekedi aza mokanda abanda koexplike bato dollar ekitaka ndenge nini biloko ekitaka ndenge nini yazokamwa nga kutu ezokangwa nga kutu nga mpe ezosala nga pasi ezosala yo pasi explike peuple congolais dollar ekitaka ndenge nini biloko ekitaka ndenge kabila munenga matata ponyo ayebisaki ye soki oleki lobaka macroéconomique bapremier ministre ya Tshisekedi Ngandoki basede mpe kaka boye aoye na tv ope nazoyebongo ezosalanga mpasi premier ministre motema mabe boye opesa ata mwa terme moko technique ya commercial aexplike peuple congolais oyeyaka kaka nga mpe nazomona mpasi nga mpe ekuta ezosalanga mpasi Moïse Katumbi ye Moïse alobi boye afeli Tshisekedi ya na pasi na besengumba mpe moto azoboma yango Moïse Katumbi alobi boye kilo incompétent papa badiscours yango ebetami te badiscours ebetami likolo oyo bayebi yango osantire oaye boye likolo akende kotepa fayilo atindiki likelo moto alibanda kotindika ye fayilo te fayilo aniati biloko na litoyi aya boye pa moisekesongo mpona moto ayambela mozitu moto ayambi azopese mwa mai mikolo azopeme pa mozitu wana mozitu aza moto afélix mutasi wana alors Moïse alobi boye Moïse alobi Félix azali incompétent Félix azali tribaliste Félix ye moto azokoma nzala yebi eloko eyebale atanke incompétence na ye Moïse Katumbi alobi Félix aza tribaliste akaboli bakoo aya solo je le confirme nauti koloba na de l'introduction na nga ke Félix Tshisekedi aye na biloko mibale arme liboso aye nango ya tribalisme mpona kokabola bapeuple congo arme ya mibale aye nango ezali mensonge mpe luku bana mboka oye etal incompétent nga mpe na bakisi ya solo Félix aza mpona nini ndeko akuti lipadesa akomisa yango na wisa incompétent te akuti bavio misatu Congo Airways abomi te abomi te asombi ata moko so moto abotokobenga yeyebi eloko ayebi eloko je ne partage pas makambo ya Moïse Katumbi me nazoloba oyo alobi nga mpe na bakisi yango mpe fayulu alo ye Félix aza apart incompétence na ye Moïse Katumbi alobi Félix azali tribaliste elingi koloba nini moto oyo aye na bokabwani moto oyo aye kokabola bakongolais moto oyo aye kozwa ndeko na biso ya baloba ya kasai azwi bango lokola en otage akota bango makambo ya tribalisme baboya bikolo mosusu bana Martin Fayulu oyo wana nyonso bakotala nango tribalisme bokabwani te yango Katumbi alobi biloko mibale wana Félix Tshisekedi peuple congolais kotia espoir epai na ye akosalela bino eloko eyoki okise Kabuya okiyesi Kabuya mpe ye kazaka badiscours ya terre à terre lokola Fati Beton bango mibale badiscours ya terre à terre otali na kati ya bato oyo réponse oyo baapesa baza choqué mais lokola aza aposa aloba sala nini loko okise Kabuya Fayulu wana aza na 1 an Fayulu aza na 1 an wana aza nango yango azomona te makambo Fati Beton azosala Fati Beton ayebaki azosala soki alobi bato basangana mais Fayulu wana azoyeba makambo te bato bakosangana te etombe eza te guerre eza te
banamboko ye avant silisa ye koloba faila azoloba Félix Tshisekedi asala yazomona guerre na STD. Et dans un pays de guerre, vous attendez que le président de la République fasse quoi? Banamboko ye dans un pays de guerre, en Russie, dans un pays de guerre, en Ukraine, et le président ukrainien, le secrétaire général du parti politique ukrainien, a discuté. Mais dans un pays de guerre, comme on dit, Nicolas Kazadi a détourné 380 millions de dollars dans un pays de guerre. Dans un pays de guerre, comme M. Kamere a Jimbo l'État a qu'un tourisme politique dans les parlementaires congolais, 22 parlementaires, Babi Misraïe, 1 200 000 dans un pays de guerre. Dans un pays de guerre, ministre IPST a détourné 81 milliards de francs congolais. Dans un pays de guerre, dans un pays de guerre, mais ce pays a un trésor public, a l'état de guerre. Pourquoi ça le peuple congolais va le guerre c'est le peuple congolais va oui a guerre en gope de silicité a guerre en gope ya mwana zo ya moto c'est que la 5 ans peuple congolais ko tape le sous espoir ba ko yem c'est to sala ki te pour guerre ça mais guerre va aussi ça moi ça va kaba ben capable ben compétent et ba tenir ça va clôturer va lobby. Si c'est quel gouvernement régime naïe, bazali ben encore. Naïe qui va le lobby, maman Julie Tchalouka a démissionné le Kouta. On tape ça un message, il y a formule T. Julie Tchalouka a démissionné T. Julie Tchalouka a démissionné T pour l'année. Il y a pas à le Kisek Kabouya. Il y a pas à le Félix, bazali bato bazanga soni. Au moment des missions, ils allaient le acte moko, il y a pas de confiance là. Alors il place on va tchenga et que simba tefalo. Ndegi zenga sala ngo benga yeke alembi akimi. Ataka nomé nga place. Allez na moi na Joseph Kabilo. Asi fongola ya banque a bombi. Asi fongola ya banque ya l'état a jui, mais nga tikinga premier ministre étiquette. Ya bosoki na sali akofingisa akoyeba peuple akoyeba teke eloko nini nasaleli mosala te na yango nalongo ye lokola place ezali kaka ya palo nde batiaki mosutu eza bongo te ya mibale toluki akodemissione te mpona nini ndenge nauti koloba azali lokola Félix awuti kozala ministre ya plan mpona na plan asali eloko te bambongo ebimana mpona makambo ya 145 territoire ezalaki au-delà de 1 milliard oyo ebimi mpona programme ya 145 territoire moto agere yango ezali mwasi wana kote na ministère koto aye kobatama ndekilaki premier ministre anduka lisusu makambo ayiba lisusu mbongo yebi akodemissione te po culture ya démission na bato ayile pesa na motema na bango eza te bango kutu bamoni wana gérante soki nani balobi kuna mama Marthe monaki akendaki pa mama Marthe akenda kozwa mot d'ordre te donc lokuta seminois a démissionné te oyo nayoki ça vérifie oyo nayoki ça vérifie tolobi te teke eza lokuta te eza vrai mais c'est une information tokolandela yango moto a déposé démission eza Jean-Pierre Bemba eza information confirmé dans le thé. Et là, vous voyez, et ça a déposé lettre de démission, mais mon tasobo y a Félix. Il y a remarqué Bemba a tenu à Bungi, na Congo, pas Congo Liango. Hein? Il y a mon Sony. Arrivé, pardon, na place na Longwe. C'est-à-dire que nous avons place ni. Oyo longola nga na bima na démission na ngai
soki ondimi démission na nga bongo na ye so place nini na ndimi osala nini ayango place yango mpe soki ondimi otyanga gouvernement sebi okotala nga wa so soki eza ya solo démission eza na mesa ya Faci Beton basentir ke son humiliation eye mpo na ye atali mpe ke Félix Tshisekedi aza na vision te otika ngai nasala nini nalongo okoyoka mikolo ekoya liboso ekozala ya solo to eza lokuta mais eza information oyo topesi bino mais avertie topesi yango na conditionnel bana basoka oye de vendredi tokoma lelo mardi bitumba ya makasi ebetamaki banda vendredi samedi sur toutes les lignes de front ya Masisi ya Nord Kivu sur ligne de front ya Masisi pe ya Rutshuru entre le M23 et le FARDC bana faile oye tolobaki samedi ke mokolo wana ba M23 balalaki na bakanyama yongo jokwa bitongo nalobaki esika bataliselaki pongi na bango ntango ntongo etani batie base na bango baprogresse lobi ya mboto tanela ntongo ya lendi barekipere lisusu bambongo miba e bapase esika baye kotia etat major na bango esika siko baesale etat major na mboka bazobenga nazokotala kongo po batantaki bakota esimbaki te bazali a 20 km na mboka wana c'est-à-dire bazoya mopanzi neti batya Goma na kati bana batefaye gouvernement alobi nini basoda balobi yango tosali reprise stratégique elingi koloba tolongwe photos opposition nzota puta société civile lokuta yaya reprise stratégique ezalaka volontaire alikuwa eza boye awa toki ya boye tokoka po torekile barekile mais oyo balobi bazokima batiki baarme batiki bamunition wana eza reprise stratégique te wana eza koki bakimi basoda na biso mwesi ya shasha yebaka ndeko na ngai ntango arme ezokima ntango basoda bazokima batikaka minduki batikaka masasi batikaka biloko kolia ekorenforce siko basoda oyo ya barebele bakoma na bibunde lisusu ya makao bazalaki na masasi moke bakuti depo ya masasi ya minene barekipere pesi bango avantage ya ofele bakuti maminduki na miyene paske moto akokima na monduki ya monene aza te